Mbote na balandinyo surtout ya Adessa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakouk et les Adasachou de mon cœur. Les loto yeli bino influenceuse Adrichou, donc bino moko boyo kamakambo alobi po na sila bisalo Bekam la maman des Abakouk tokoloba mingi te tozoti ke la bino temps bo consommer boyo kaye après bo tika ba commentaire. Je vous dis après koyoka Adrichou bo tika ba commentaire. Et si ka o muto azali bata théâtre ba ondimete mais ezana batu misuso ba lobo bakoyemba bino bokoyoka si la biso laze ya nzambe babakoki bo continuer ko partager film na biso pe en plus bo sotaka ba pibité na kati ya Adessa Temo TV boyoka kaka ndenge bouti komona wana, elle s'appelle Adrichou, influenceuse ya TikTok, donc yepe alinga mams makasi, donc Abakouk vi abineli mama na ye, donc mams uzana bane bele TikTok moko panza na kazaka si la biso lazali nako bange lokote biso babakouk tozali, donc tozo belela na babakouk nyonso nyonso bolinga si la bisalu tokomi na épisode moko tokomi na point moko tozo yeba te nga na okiposa na kota na film na okiposa batianga action na kanga Joël na
Donc Joël kanda moko o matisi nga na ebite bino babaku soki pe Joël apesi bino kanda bon mais nga penza Joël apesi nga kanda ya makasi mais aosala ngo bien. Donc Mimi innocente nzamba défendra toujours ba innocente biso ba oyo tozala ba innocente na makamba kosela biso ba famille ba yina ba sala bo mais tango vérité yaka malembe n'escalier eye elongi en tout cas si la bisa le coup de chapeau. Oh, donc tokoloba nini pona film o regret babakuko bota la film o nzamba pambola bino félicitations na babakuko nyonso épisode 1 et comme déjà na 110 cas yangwana to pamboli babakuko. Bon continuer toujours na promotion, bon continuer toujours ko partager film na biso les abakouk, bon partager film na biso, bon consommer tozana pona ko soutenir si la bisa notre maman, bon consommer si film na biso massivement, bon partager surtout bon partager bon sauter ba pibité les abakouk oyo to beleli babakouk nyonso o nyonso sepela na musala nanga adasa te motivi s'il vous plaît nazo belela ko sotelenga ba publicité te o sepela na yaka ko sepelisa bino toujours na ba information ya muto alobela kisila ya muto atanga kombo sila ya ko défendre toujours SB à tout prix comme bozo mona nga mutu kipenda kusala bo équipe mwana bébé nana mwana bébé mais na yaka toujours ko sepelisa bino en tout cas bo sotelanga ba publicité te bo continuer ko s'abonner massivement.